Ma mission TV, le miroir du monde. Tant que fongoli ba bureau de vote, bango bulka comme IDPS alinga logique. A hôtel ma quelque part, mais ba surtout ka IDPS a kenana bango le 30 décembre. Nzela machine à voter token. Fichier token. O ba diaspora ba voter token. O ben Butembo Yumbe ba organiser de token. Et les autres à la maison. Martin Fayulu a boyaki machine, mais a voté la machine. Et avant Moudabo Yimbika na 19h, mais na 23h, a belé na l'air à Pembika, na me la rappelle sous. Yo monta quelle confusion d'intérêt. Comment yo intellectuel mon boza pe na expérience ne bolo boza ma plombe. O ça va te na biki na papier. Ce qu'on papier na ya scène be papa na bango. Yo sali campagne de yo bundisi na machine. Et bien là, bateau va voter un diminuant. Lobby, on se comprend que à sali campagne. Il y a quelqu'un qui a une machine pour voir une bonne transition. Il y a une urne. Il y a une facile pour sali campagne. Et Koto Chadar, Koto Marc. Chadar, il y a Tambolika Congo Mumba, Azola Xavatona, mon patas. Nalala, discours exact. Parce qu'il y a une continuité. Mais comment mandat il y a élection, il y a 5 ans. Puis vous avez besoin de 2 ans. Les ceux qui ont vendu, ils ont 2 ans. Après 3 ans. Il faut tout là-bas, 3 ans. Donc il faut comprendre la transition. Il est besoin de lever. Pas de chasse à l'homme, pas de règlement de compte. On va aller au Congo avant d'être tranquille. D'ailleurs, tu reçois Cristiano Moussou dans le Naba Neymar. Ils ont fait ce Congo. Bon, fin un peu Camille. Mais en politique, tous les coups sont permis. Bon, on fait Facebook, on fait une idée. Ils ont ma gamoute. Toké Genève. Là, ma master, on va bien noter un camarade à Fachi. Mais pas ça, les Fachi, Nicolas. Babaré Fachi. Fachi, Oyebi, Félix Oyebi, à Koufa à Genève. Mais il résistait dans les invalidés. Par la base, par la base, par la base. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na bandeko nyonso oyo boza partout dans le monde, surtout na Europe, Amérique, Afrique, Océanie. Donc Martin Engi invité sa fusée sur la likambo. Molobel nabino, mwana nabino, jeune oyo. Na luka ba actualité pour na larsabino ndenge kana lobaka mutaleki fusée na vitesse azate. Donc merci à trop na bandeko tout bozui vraiment temps kolanda biso. Donc na ma mission TV ndela loba chaîne ya référence ndenge Martin invité sa fusée a continuer toujours ko sala musane na ba Steve Konde ba cameraman na makasi. Donc toloba ki mboka na biso tolanda mouvement nango ndenge etambolaka. Donc air nyo sauté ezalra air en musique, mais ceux qui mboka etengami ou bien mboka eza vraiment moi malili il faut to beta vraiment li solo ya mboka pona resepelisa bandeko na biso. Donc resepelisa bango pe po ba yeba ke évolution ya mboka na biso République démocratique du Congo ndenge ezali koleka. Alors le long nazana papa Pierre Zomba ya IDPS biso tutuebi ya parlement debout na victoire oyo alobelaka vraiment IDPS bandeko bapanzaka vraiment sango papa Pierre Zomba ndeto solane lelo vraiment. Donc na ma mission TV pour Martin invité sa fusée to kolobela lelo masolo etali élection na biso ndenge eleki et puis ba publication na biso bato ba ndeko zela to ko betali solo lelo ya Vital Kamerhe na Félix Tshisekedi o lelo bakoma bango mibale côté na bango. Donc bonjour papa Pierre Zomba. Bonjour monsieur Martin Engi. Merci en tout cas une fois de plus. Malgré Coco Soto au Congo, pour ne faire passer à l'Oba, ce qui nous a embêté, Congo n'est pas là. Il y a un monde qui est congolais, n'est pas le bon de la peau en boca, parce que les femmes ne dépendent en boca. Ce qu'on défend en boca, c'est un peu royauté. Il y a un homme qui est IDPS pour les Kamba Congo, en tout cas, tu as tiré à Mokolo Morote. Il y a un homme qui occasion où il peut se mettre en gaï, n'a pas contact, n'a pas de poto. Tout se passe à Bangote. Tout se impliqué dans le Congo. Parce que le Congo est 4 dans les bandes. Bangote bazana bazaba Congo le mutalongo le bango Congo la date. Babu dans les bandes biso na kati to libérer pays. Voilà en fait on a royé Sabango à travers émission yo ba fongola matoyi. Merci. Bakso ba rosala yango nde rozala.
pour la libération totale et véritable du peuple congolais. Alors papa Pierre, lelo vraiment torokota vraiment na mozindo ya maso na biso ya lelo. Donc parce que batutu ba ozela, toroloba vraiment ba point mingité, mais torobeteli solo ya élection ndenge euti koleka et puis na publication au batutu ba ozela. Donc tant toloba élection tolobela trop Félix et puis na Vital Kamerhe na kati na bande na biso ya opposition mususu et puis na publication ya élection to uti osala ndenge to bande kozela ba publier biso soki nani ya kobima mais malgré epesi nango te torobeta. D'abord na retourna boni santé ya IDPS boni bande kwa IDPS bozandenge nini potokota vraiment na liso na biso. En tout cas, santé IDPS PPL, comme on a le président Fachi, le secrétaire général Jean-Marc Kabunda Kabund, naba adjoint na Nyoso, naba parlementaire de Bouya Congo Mobimba, en tout cas IDPS PPL, PPL a GT. Yango moni na minute yo, tout taki ma ponomi. Pour ce IDPS c'était une élection salamité. Pour ndenge ni. Mais IDPS c'était à Sali Molongete. Parti à Yambo et Tchara Molongete na terrain. Ils ont des IDPS. Biso de Tchèque Kabila Moussoukou a jeté. Ti no moni le 30 décembre a lâché. Donnant à lâcher, le régime naé. Na Congo ils allaient sauter. Alors papa Pierre, tu as vraiment le côté déjà. Na ba propagande ba ko sala to moni côté na bino bosali, mais ba tout ba lobi trop mutu a gagné bino surtout. Oyo asali propagande na oyo atambusi penda bato balinge baliembongo te balati polo te balobi eza Martin Fayulu o biso tutomoni même na ba bureau ya seni bato belé bana koloba ke Martin Fayulu mutu aleki même Félix Tshisekedi na ebite soki oza d'accord vraiment na yango maponami oyo Martin aleki bino na bien soki moi na 7 si 10 na géographie a 7 déjà na religion a 7 na dessin a 5 na éducation physique. Bon, à l'équipe classe. Au bas cours, mathématiques pesa, physique pesa, biologie pesa. Donc, yo combat les gars à suivre la religion, dessin, na éducation physique. Mais bas cours à pondération, le roi mathématiques, bas physique, bas biologie, yombo a jeté. Pendant autant les saillots, centre au Martin Légué, ils en ont qui ça s'appelle. Qui ça s'appelle à Congo. Barina longé, loinga noir. Baba kasi nenge bazolo bawana posi ka pesa nanga bisila ba resta officialité que Martin Lebiso na kin bongo kin eza mbujimai mais total pe na ba province misu nde ba yambaki et to mona biso tout même ba province ba yambaki ne sengo tout ba to ba sepele na e na bien soko organiser concert ba ya kakati mais concert eza ko tourner ça ba tout concert eza beta yemba binande cause un instrument ya sikaza ko yemba te quand on a varié à Sikaïza, vous allez jogoter. Donc partout, Chada il peut bayambaye, il peut faire le bayambaye, Félix peut bayambaye. Mais ce qui compte c'est le discours. Il y a un discours on a eu depuis Genève, machine à voter. Discours anan. Il a fallu le go. La moukate. Basali campagne te, basali boycott, il y a élection. Balongo la machine, ba nettoyer le fichier, ba prisonnier politique, ba bima. Exilé Bahia. Il y a une élection. Donc voilà, Moussala Sali na campagne. Il y a un nanga. Pour l'élection, c'est la matin. Pour Boula, on se voit transition. Chada Rikuna ya tambo lipe bayambi epe. Mais il y a des discours nègres moko na la. Parce que tout le monde sait que Chada est un candidat à continuité. Oh, Congolais moka lingi a continué à vivre dans Piaka. Oh, ils ont intérêt à Zate. Parce que Kabila tiki yombo yes kwazo remplacer Kabila tala kaka donc nando ke mona mukela ndo ke mukolo oya muke alia en désordre pour ça a besoin yibana kindoki dona Kabila na Shadaki mutuma beza Shadaki pour ça le koso konyo ko la biso yango congolais comme c'est l'homme le babe moko kosini ka babe moko numéro 13 était namoni azondi matro Kabila namoni ondimé vraiment pour mais Michel Liboso au bandolo bandé mususu mais lelo critiquer Chadari au féliciter moi Kabila peut-être mutalier trop eza Chadar que Kabila banungu nungu bimi lelo Félix Tshisekedi bakomo benda epé côté la majorité pour to kana maponami on a publication to ka Félix Tshisekedi pe aza la président de la République yango moni
bokomo bongisa mwa maloba bato IDPS obendenge ni po biso tout toyebi ke basala bomba propagande basali ba makambo tout ba voter bango ba voter Félix ba voter Martin Fayulu ba voter Chada ba voter même batumsu bazalaki mais yo lobi ke bango basali examen à dessin basali ya nini basali ya bino sali ya mathématique ce qu'on a mathématique yango ko yebisa biso bosali na province nini oyo ba mbaki bino vraiment bien oh nazolo bezanga ite Olivier Kamita na TV5 devant Jamaïca Samana Moutakash na TV5 Olivier Kamita dans le bébé nous reconnaissons que Félix a sali basco fleuve donc on va reconnaître que na ba cours à pondération Fachi a tête ba mathématiques na ba physique ya GT ya on a zo ba que notre biso de sali campagne. Est-ce que quand on a une province où vraiment il a gagné pour éclaircir tout la province où vraiment il a gagné vraiment l'élection. Mais dans le but que Moutassali campagne des Félix, Chada Galaxy Mbongo ou Ayenango, Fayulu a bondi ces machines. Yo monta créer confusion d'intérêt. Comment yo intellectuel mon boza peine d'expérience ne bolo boza ma plomb. Oh ça va te na big na papier. Ce qu'on papier on a scène bien papa na bango. Vous embrouillez moi? Il y a un moment élection électorat na kin trop faible. Bato na kin va voter à 5%. 95% de la province. Pourquoi parce que va créer confusion dans mon ba congolais. Toke na machine alors que nanga lobiso bobo machine élection ezate. Donc ba na bezo Kabila tikala. Ba na transition. Bango balobi bazaba na mboka basangani na Jean-Pierre Bemba basangana Moïse Katumbe na ebité donc bana mboka na bango eza ndenga mabeto ndenga malamu po bazo soutenir Martin Fayulu po lobi pe ba congolais ba se retrouver ndenge ezali bongo. Mais comment mandat ya élection eza 5 ans bino bozo beta masola 2 ans 2 ans ndenge ni ceux qui a vendu au salaire 2 ans après 3 ans yo faut tout na bango sur 3 ans botikeli nan. Donc il faut comprendre bana pour la transition. Donc il y a besoin d'élection salamate. Mais baza surpris. Dans la Mougana FCC, Fachi a tombé les bango au tombo la. Pour toquer dans bango l'élection na Kanaya. Balinga yangote mais Félix a tombé les bango. Tina irne. Martin Fayulu a boyaki machine, mais a voté la machine. Yako mutabo imbika na 19h mais na 23h abelé na leka pembika na melaka pe soupe. Mais faki ba Jean-Pierre Bemba pe ba voter. Te bango baza ba invalidé. Comment yo bino bobala te bozo pesa conseil na bato babala. Bato baza validé na scène, bino bo pesa bango conseil. Alors bino boza ba invalidé. Donc allez-y comprendre. Baki na maele mabe. Heureusement Fachi aigle a timbeli kop na bango bana mike bavanza sou Kabila 2 ans yango ebisi bango avec sa machine à voter IDPS a aucune élection. Papa Pierre Zomba donc balobi nelobi IDPS a que élection tout le monde peut élection salami bizomoro to monito bi nani alingi nani pe aboyi nani po kalate ndenge ndeko lezara lobara kalate to kanga pe muiba mukolo nani a tricher nani pe ba kotelier kalate to mona pe kuluna mukolo o ba kotelier donc na ebité batu balanda biso sikoyo o batu bandi mate ba bi RDC et comme mboka moko pays mo ya mbutu élection et salami na ndenge ya mbutu na ndenga désordre ba politiciens ba mbrouiller ba mémoire batu ba mbrouiller vraiment population ya République démocratique du Congo na ebité soki okolo bani est-ce que élection o et salami ndenge vraiment batu balinga ki to et salami bongote. Mais Martin bien cafriage habité bien cafriage habité bien le bogo à Maradona habité Ezabi bon siko élection 2006 les élections Kabila bimagité il y a 2011 abimagité bon comme tour à Fachi Fibo oh non yangote mais en 2011 n'a rappelé bango mémoire Kabila pas ça la déclaration malgré ba irrégularité yango ko changer ordre d'arrivée té donc on a Kabila malgré mbutu il est celui les gagnants. Papa Pierre le 23 est commis les 30 le 6 est commis les 40e na ebité nyonso wana est-ce que ils a bien organisé pour la élection ya mboka na biso na publication mais balobi na français malé demi comment on va linga élection té tout ce qu'ils ont fait
eza provoquer biso to tomboka o to mipesa na principe ka be moko to ke na bango ti na suka yango moni tant ba fongoli ba bureau de vote bango bulka comme idée pesa linga logique a hôtel ma quelque part mais ba surtout ka idée pesa kena na bango ti le 30 décembre nzela machine à voter to kende fichier to kende o ba diaspora ba voter to kende o beni butembo yumbe ba organisation de to kende au report il y a les 30 tokende na ndenge le 30 décembre to koti bango na venir suka moi ba ça autrement exact ils étaient obligés à organiser l'élection et les autres ça la mettez bato ebele siko baondi mate Félix akoleka na temps oyo ndenge baomona vraiment moto yango chaleur yango eza bato ebele baondi mate Félix akoleka mais bango bayebi charisme Félix mais moutafani c'est élection zanani Félix te comment yon a malé au PC le kotolingo kabola botika Félix oya sala en sorte que l'élection salama a c'est le résultat donc so malé au PC le kotolingo kabola c'est que Félix balié si mbongo pour tozo mona on dirait c'est comme si moi coopération et comme côté na bino na majorité te au moins les locataires so il garantit na vide a comme arrêter à récif comme un poli yesko kolo pango pour na boya problème pour akota ina nanga calme ako menacer que muta okufa na lupango te kene ko négocier na commune yo solo ba Martin Kotoba solana bango Kotoba solo ba bino nde bo solana bango parce vrai toroye ba vérité ba nani baza pour nani baza pour nani te na lobby na minute Fachine mda gagner comme ça muta coopération te na bi na urne na ebiso Fachine mda sali campagne mais Koto Chadar Koto Martin Chadar ya tambolika Congo mumba azola kisabatona mo patas na la discours exact parce qu'il y a une continuité. Vous comprenez? Batiki yombo na terrain. Régime Kabila non, ils ont un régime moro démoniaque. Batiki les mbasu. C'est tous les plans à vie nationale. Ce que vous savez, na français va dire dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. Ce que vous savez, et là on y basala qui te au bani basana Chadai. Basali 21 ans à pouvoir. Ba créer compétent. Batiki ba foule partout. Banzele zate, ba entreprise zate, Chikabana Yombo, qui est l'hôpital Yombo, donc vie ma bé. Yombo ni ba congolais comme c'est l'homme. Ba sanoli Chadai. Donc Mataing, comment tu as là garçon là tête. Obeta te mais tomoni toyebi que Vital Kamerhe azaki côté majoritaire mais lelo a commis na Félix Tshisekedi o ezoka musa vraiment batu que Félix soit commis président Vital a la première ministre batu ba on limango te ba mona ngo association moko boye ya batu basangani nde moka ke mbamo Félix bakangami na Vital Félix a retiré signature Félix a postulé Félix a commis bodo batu ba on di maté ba mona place en flou mais ba mona flou nous sommes en politique. Politique à mon alliance. Toqué à Genève. Bon finga pe Kamerhe. Mais en politique tous les coups sont permis. Bon on faisait Facebook finga aider. Et ça m'a gamout. Toqué Genève. Là ba master ba binoté ba camarade Fachi. Mais ba ça les Fachi ni kona. Ba baré Fachi. Fachi oyebi Félix oyebi a kufa na Genève. Mais ressuscité d'entre les invalidés par la base. Donc, base à 5 ou 6 Félix. A ébissé son en terrain. Yon de candidat na biso. Comme que base? Zanga mbongo zana batu. Yon peut pas misser baboyi koyemba babito tout na base. Na lobi même parler, même père na parler. Kolia mbongo ngulu ngulu te. Ba sopelo ma monte na base. Toroyeba yango soki Félix ali mbongo bien lié te mais biso tout ozela maponami. Bato belé ba ozela Félix et belé ba ozela Chada et belé ba ozela Martin Fayou dans mutu na mutu azana kwene azana position na mais lelo siko papa Pierre Poto chité déjà donc ceux qui Martin abimi président de la République et sous kandengeni terre ma président de la République ndengeni mutasali campagne aza sir na marambo sali yango ne monani résultat ils en fonction de campagne yo sali campagne yo bundisi na machine. Et bien là, bateau va voter yon dimi. Lobby ozo kopane ngate asali campagne te. Ya gena ko bunisa ne machine. Pour ba ina boula transition. Mais ba surtout ki bo élection on peut salami.
biloko basengaki avant élection basuite mais bato ya Senko bakendaki kovisite bakende balandelaki yango donc baomona vraiment na bino tout Martin nde mutala likolo bato ya Senko toyoka biso tu toomona bango nayebi te soki oloba ni mpona bato ya Senko po tozomona yango daya bakende pa chef de l'état toomona yango biso tu mais bato ya Senko baza observateur est-ce que observateur azaka témoin un observateur alobi baza na qualité ya kopublier te baza basimple observateur boke koobserve bitumba yo faut expliquer biso Martin Engi babeti des coups mais koloba te ke Martin Engi apoli yo salaka rapport en tout cas tout le monde qui a eu des coups c'est ça le rôle de l'observateur observateur a besoin de PVT après la tina nangote il y a ça observer après la tina ko publier te yango to ebisi bata Sénégal base au milieu des villages na makambo élection si bango ba déranger akora basango akoro moni au donné à Saint-Sylvestre c'est les évêques il y a Sénégal de baboye dans l'application ils ont accepté Benoît Tibala comme premier ministre. Ils ont accepté le Ngakoy. Comment ils ont fait la pétition contre la machine. Donc, ils ont compris. On dirait qu'ils ont écrit. Alors, avec la machine. Donc, on a Soutouka. Alors, ils ont obligé par la nation d'élection. Donc, mon élection salami. C'est grâce à l'IDPS. Ce qui l'IDPS a mis sur ma casté, n'est qu'à la vendre. Pourquoi? Parce que l'opposant a une machine. Lelo oso Félix Abimi poto kata vraiment président Joseph Kabila a ozala ndenge nini et puis a ozala nani on a message au pesa batutu ba Hollanda yo ba opesa ba ko honorer ba ko pesa valeur pour c'est la première fois président moko na République démocratique du Congo atiki pe azana mboka na ye na ebite vraiment soki ezala ndenge nini expliquer batutu ba Hollanda na lobi la constitution makambo ezo sala ngwa dans les villes. Et ça, c'est sentiment de la Constitution nous enseigne que ceux qui ont sali remise et reprise, civilisés et pacifiques, ont sénateur à vie. Donc la Constitution lui accorde déjà sénateur à vie. De deux, un sénateur à vie, il faut la protéger. Ancien président de la République, il faut la protéger. Sécurité naïe, bien naïe, salaire naïe, fais ça là. Aza pensionnette. Mais Moupanzi wana tozo kabiso tout balobi soki ba commis vraiment président de la République et za la show pour na président o aouté kozala. Te biso toza ba égrité. Toza ba tambutu mbutu te. Makambo ba CP zo bima makambo ba nini zo bima makambo. Non, wana za ba ta songi. Il est ça lever boy. Pas de chasse à l'homme. Pas de règlement de compte. O alinga va na Congo avant d'être tranquille. D'ailleurs tokosomba ba Cristiano mususu na kana bango na ba Neymar bakoya po eza fese Congo papa Pierre te makambo zo bomoni te ke o baby sisu poto comme na suka papa Pierre alobi soki bazu bokondi do ba somba ba Cristiano na ba Neymar na kana bon c'est que to lo ba gouverneur ba ndeki mbuta ba nani ba Joseph Kokonyang ba tu ba tellement ebelo ba travailler na Joseph Kabila c'est ba travailler pe na bino bomoni ke e monani o eza fese Congo. Ce qui nous préoccupe, c'est la RDC. Non, IDPS, c'est ça l'IDPS. IDPS a parti à Valère. Ils ont parti à Mboutou-Mboutou. Vous comprenez? Tu respectes ma principe. On ne va pas couper les têtes déjà quand même. La justice va faire son travail. Mais biso côté de l'IDPS, on va travailler dans la taka de pointe au Balingi Congo. Merci Papa Pierre. Donc, comme na souka ya émission na biso to bet ozora moi tamuke pour na kosola ko clairci bino mais mabeka ke osami ba congolais nyonso ba moni vraiment ba sepelité pour na yango eza par rapport ya publication o batu ba nek ozela même to ebité soki eza journée pour ba kati pe connexion internet ezate la carte de la République démocratique du Congo. Mais tellement que biso, tozara vraiment ba vitesse suffisée, n'ela lobara trop de vitesse, si on moni, tolar sabino vraiment ba image nyo so ele kana carte de la République démocratique du Congo pour tozana ba stratégie nini. Oh il faut image ele capo ba Congo de tous les partout balanda. Donc na ebité to comme na souka émission na biso donc moi li loba souka poto kabwana po connexion ba kati et puis publication to ebité so journée. Pour la connexion et tal si bazaki bentation mabe pour soki Kabila zaki na makasi
ya kosalaki yanke nde asalaki yanke donc so mona ozwa temps Teresa Royinda Congolais aza debout marqué aux idées pour cette fois-ci de le changement fait vendre vive avec Kabila vive avec Chadari c'est mourir tous les jours il y a un moment Congolais sous conscience à sali choix naie alingi cette fois-ci makamé bon ngoma donc connexion ils ont tendance yaki yanke mende ba yanke balobaka mafuta ntaba bale yango na moto publication umeli soka umeli comme boudet ya makila oh boudet makila za boudet c'est beauté merci pour la publication biso bana IDPS ba ko l'élection to bisi nanga lamuka na FCC batongisa ote na makama élection tali bango te bango bazela mukolo transition na bango ko ya bango mona biso na transition te batika élection o eza œuvre ya IDPS parce que résultat est toute logique ya élection so élection c'est la marité bango ou la résultat te yango to kamwe to komina ba plenia la muka na FCC ba komba plenia ya IDPS te botika mbuyema botika nanga comme azo compiler azo luka ba pli azo luka ba résultat a komina 53%. Le habité a comme na 70 l'obito habité so comme na 90 botika nanga a pipi ba résultat calme bino batala muka na FCC boze la transition soki mokolo ya bongo na IDPS te mais programme o élection botika IDPS c'est la résultat malembe parce que dans le programme munene ya ko diriger Congo et kufi be ko kufa Martin numéro de téléphone na lombangu poto ka plus 243 le numéro de téléphone nanga eza nango simple plus 243 89 86 70 644 plus 243 89 86 70 644. Alors merci à trop bobenga papa Pierre Zomba pona ko tourner ba question pe ko loba donc maloba oya lobi donc binomo bomoni tala kaka ba o bazon pe suspect et dépendre na bango donc ya lobi baza sir botika nanga azala à l'aise selon IDPS. Donc merci à trop na bande ko tout bozui vraiment ten kolanda biso Martin Engi Vitesse Fizé Steve Konde donc na batutu papa Pierre Obi na baxelero mongo bana poto donc ndenge na lobi calme ndena bilke tika nanga calme eza calme ba frère église te déjà calme soit ça la aventure à vivre rando ya jeté pour to linga te que nzale continuer donc azala sage azala souple après c'est la vérité des jeunes donc atika mobulo quand le o kozela ba résultat même bana chic babosa de ke bona nécessaire merci donc ko bime ko mikeba ke ba po ba tuzo ba ozela ka résultat atika kimeza na Congo résultat et refléter kimioza na terrain. Merci papa Pierre to ebité so ba plus bien un jour nini mais eza jour moko bo ebisa batu po bana classe babima vraiment te po bato misala babima te po mboka na biso ekomi trop ba mbutu bana ba ke classe boye et obima na 12h et mbouye bana batu bana babungi bana bazuba show donc boza toujours branché na ma mission TV chaîne à référence Martin Engi Vitesse Fizé toza wana jour pe ba replier toza na pona relaxa bino ba image po mikolo to dozaki nanu mwa makama musique pona ko relaxa bino makambu ya politique merci à trop boza toujours branché donc Vitesse Fizé Sola Likambo ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.